Ma mission TV, le miroir du monde. Limbisangiza injurté. Le FCC a na batu ebele au baza guéri en baza aguerri donc batu mingi bazo maîtriser mingi ba affaire d'état. Okomona mingi ya IDPS koza batu moko mingi baza ko apprendre makambo affaire d'état. Vous comprenez? Mais dessin a guéri et à niveau moko. Ça c'est la première anomalité. Babiloko ebele anomalité autour ya maladie ezali. Ezo senga ke congrès vanda ba congressiste ba meka ko kota na kati ya makambo wana. Bato mingi ya IDPS. Bazali ko raisonner Félix Tshisekedi nazo kama mutazu pouvoir démocratiquement et que ceux qui ba komi ko raisonner concernant gestion à pouvoir baza ko raisonner comme si c'est un dictateur. Oyo mingi oyo Jean-Marc Kabunda zo sala ça commence à apparaître comme du théâtre. Or si aujourd'hui il est là-bas, c'est parce que le FCC a voulu qu'il soit là-bas. C'est pas parce qu'il a bimisa ki biceps nae. Au moni bango bato IDPS. Baza ko tourner mingi na vision ya 2023. C'est une erreur. Au moins que cause ba contradiction belé o ezo ko senga investigation ya congrès état la makambwana de près. Ndeko fali a beta qui concerne mabe ezalaki ata na potote. Ezaki nanu na ba pays ndoko la ba Chine, ezaki nanu côté ata France té. Tango concert eleki kitoko. Soki sali ke mabe bandi ko tambola mokili mobimba, mabe tamboli. Ezaka ba circonstance à vie. Joseph Kabila a salé loko oyo na lobango. Même Jean-Pierre Bemba n'a pas douté fort à ça. Même Martin Fayou, le coup tu y es goûté doute à ma casse collègue Jean-Pierre Bemba. Le Bakara qui président pas à l'Okuta, donc bah député pas à l'Okuta. Kolobanda bouté, vous comprenez? Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV chaîne en référence, mbote na bande konyo so bote la biso partout dans le monde. Na confiance nyonso bo mesana ko pesa biso na ba actualité nyonso auto larsabino na kati ya chaîne Ma Mission TV o ekenda sango. Alors lelo na émission nga lelo na zana moko o déjà to sané déjà émission ndeko na biso similaire kanda oyo azali trop kolobela surtout Kabila oyo azali kabiliste a télémarapo aloba pona ba œuvre ya Kabila. Oh, vraiment azalaki président de la République, il y a Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, a commis président honoraire Otozali Kopé, ça toujours valeur dans le Mboka Nabiso. Les lots similaires pour Tomé Kempe Kosola, similaire, pardon, Tomé Kempe Kosola, mais ezali toujours. Mbote, je remercie personnellement et nous remercions beaucoup Ma Mission Télévision pour l'opportunité au PCBiso, pour l'opportunité au Martin Inge vitesse à fusée à PCBiso et Rosolana Bino Lisusu. Nakanisi depuis tout ça la émission pour la mobilisation et sensibilisation pour la réussite, il y a concert, il y a Ndeko Fali Ipopa. Je suis fier aujourd'hui de dire tout haut que moi, Mboka Fali Ipupa a réussi à faire un spectacle de haute facture. Au Esali le Kumu Mboka Nabiso. Moi, Mboka Fali Ipupa, ça là qui honneur en tant que citoyen congolais. Je suis fier de voir que demain, il y a la tour à Weranson, concert à Poto, de l'autre, il y a la tour à Jibem Piana ou autre bazongue là-bas concert parce que ce n'est pas normal que artistes et Mboka Congo ba comme étouffé pour des raisons politiques ou partisanes ou fanatiques. Ils en ont mon côté. Mboka ils Mboka Congo et tous en a pour ça que Mboka kende liboso. Tous en a pour ça que totika babuzo ba oyo eza ke pona la libiente na ini x. Ponga nazana problème nanga papa nanga zalaka ministre na tanga obutu lokola biso to longwa na biso to banda ko kochaka lokwa tozana chance tozana poto to banda ko tia musicien congolais ayo lukela bana nembongo. Donc fali pour ba beta concert alukela bana ne moi 10 francs donc bana ne bazu moi 10 francs peut permettre pe moi chantier na muke pour azo sala pona ko bongisa vie na pe ba chantier na pe et sali kekei donc le lopé moi fruit ya ba concert wana a contribué pour le financement ya maladie bokono tozana na mboka donc ozomona quand même que eza bien ko permettre moi na nyoso mboka à travailler pour Mboka naï. Alors merci ndeko similaire kanda oh vraiment tu aimes le na Ma Mission TV. Alors le loto sur la masona biso oh vraiment esengi to le bela batnyo so ba la biso to betaki li solo ya concert à Fali pourquoi après concert to komi na maladie oh ezali ko déranger monde mobimba mais après concert on a battu pe baloba ki trop balobi trop tilelo ke
Fali Poupa betaki concert na poto tala batu bazaki wana nde bazui ba maladi wana mingi ba diaspora bazali koloba bongo nalingi oyebisa non batu nyonso batala biso. Bon omoni kozali soko za na motema mabe bande bandeli nakanisi okozwa occasion kaka ya continuer na nzela motema mabe soko tali concert a Fali Poupa okomona kozaki ba américain bayaki okomona kozaki ba mindele na salle plein tolobake ba mindele wana plutôt nde ba memi malade esika monde ba memi mabe oyo koti na mboka esika mususu eza na tina moko te tozali na besoin que pona mokili oyo ya mondo ndenge tozali ko vivre mokili e vivre na ndenge ya kimia omoni tolongola ba interprétation na ba spéculation oyo eza ko kabola ba na Congo ndeko Fali abetaki concert na ye mabe ezalaki ata na poto te ezalaki nanu na ba pays ndokola ba Chine ezalaki nanu koti ata France te tango concert eleki kitoko soki esali ke mabe bandi kotambola mokili mobimba mabe etamboli ezaka ba circonstance à vie yo oloba te ke lelo po mutu ale biloko lobi abeli diarrhée nde oloba ke non tala po aliaki biloko non kolia biloko ya normal mais kobela pe maladie pe eza pe normal donc c'est la vie o ekomaki soki ekomi eza la vie donc mais ndeko Fali ce qui est vrai je le félicite place azali asali fierté na nga en tant que congolais na concert wana betaki pe boketu vraiment bokoto vraiment esimbaki mingi bana mboka bakotaki likambo yango boketu azaki de fête na ba to nyonso bazaki ko soutenir ye pe bakozwaka ba de fête ebele parce que Congo ya unité oh Joseph Kabila lobaki to sangana pona moko Joseph Kabila asale loko oyo na lobango même Jean-Pierre Bemba na ko douter fort à sala yango même Martin Fayulu kutu ye kutu nde doute eza makasi koleka Jean-Pierre Bemba même mutu moko te na mboko akoko sala Kabila sala kondima batu balobaka accord ya Kabila na Félix eza accord oyo esalaki Félix aza président ya ndambu non accord Félix Tshisekedi Kabila accord wana nde esalaki elakisaka elemboke Kabila alongwa na bokonzi okopana donc accord eza contre Félix te accord eza eloko elakisa ke non ngana tiki bokonzi yo komi président donc Félix aza président il y a plein pouvoir na mboka na biso okopana mais il faut comprendre maintenant plein pouvoir na ndenge nini eza selon conformément na constitution parce que na zo regretter mingi oyo akomi vice-ministre na défense nationale vice-ministre Mutombo oyo azali ya défense nationale lobi alekaki nakanisi eza bien te soko komi na élevé okomi likolo ozala na médiocrité kaka oyo mutu balabala omoni limbisanga leloko na oloba soko tali même ba ministre mingi o baota na IDPS baza na problème mingi ya communication parce que mingi ba mesana ko finga mais koloba ya malamu bakokaka te omoni ko finga eza pété ko critiquer eza pété mais koloba ya malamu pe ko sala malamu ya très difficile ko communiquer dans sens ya bien et ya difficile yo za vice ministre soko zi occasion ko leka ko appuyer chef de l'état na télévision oko banda te koloba ke non majorité parlementaire opso tozali nango na cadre FCC parce que nazali membre signataire ya charte FCC oloba que ezali ya lokuta aussi longtemps que le vote ya ba député na ya président esalamaka mokolo moko lobaka ndenge donc lobaka ke président paza ya lokuta donc ba député pe ya lokuta koloba ndambu te okopana donc eza illogique le FCC a eu la majorité parce que aucun parti politique aucun regroupement politique est disponible qui ba candidat partout net FCC toza na 17 regroupements politiques na 17 wana Kabila na motema ne malamu a créé 18e kaka mikolo donc ils ont regroupé ba extra parlementaire hein donc azui bato bazana bato babima ba député te ba structure na bango ezalaki na ba regroupement te ba créer regroupement mususu et comme neti 18 regroupements politiques bon ce qui to tient na système il y a 17 regroupements politiques et que tous les 17 ba aligner 10 candidats papa bozana chance te bozana ba eli to za na motema bolingo hein président Félix a cause à la pomba te ya biceps omoni bango bato IDPS soki ye azali kota la situation en mboka a perturber loko moko te a compliquer loko moko te okopana
Et ça analyse. Parce que normalement, décision wana, constitution lobby boye, que président de la République a proclamé état d'urgence. Mais à cause comment applicable ce qui est l'équipe na congrès. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Et ça ne pas signer décret les lots. Denga outi ko signer tout royo. Et ça ne pas signer les lots mbala moko comme applicable. Non. La constitution dit et comment applicable tant que avis favorable il y a congrès. Il y a congrès, vous comprenez? Donc, et l'obité que wana omoni, et l'obité que ceux qui moutent à réfléchir dans le lingue wana, moutent à étouffer boka. Yoka, batomingi ya IDPS. Bazali ko raisonner Félix Tshisekedi, nazo kama mutazu pouvoir démocratiquement et que ceux qui ba komi ko raisonner concernant gestion à pouvoir, baza ko raisonner comme si c'est un dictateur. Vous comprenez? Félix Tshisekedi n'est pas un dictateur, c'est un président qui a été élu. C'est un président qui a un pouvoir démocratique. Et Mboka est une institution démocratique. Donc cela veut dire le fonctionnement de Mboka est démocratique. Alors, donc dans le cadre de l'équilibre du pouvoir, Yoko Lobate Kolobi, état d'urgence, tu vas réfléchir si nangote. Alors le décret au président a signé lobby. Le décret au président a signé ça lobby. On signé lobby. Or la condition lobby, après prolongation il y a 30 jours. Il faut qu'il y ait de 15 jours à 15 jours. Mais le président a prolongé les sous pour 30 jours. Au moins, il y a des décrets élaborés de façon conflictuelle. Vous comprenez? Parce que lorsque le Congrès, lorsque le Parlement est là, et qu'on analyse concernant le contenu, il y a décret, il y a ordonnance. Ordonnance, et lobby après 30 jours. Il faut pas prolonger sur 30 jours. Il faut qu'il y ait 15 jours. De 15 jours à 15 jours. Et puis de deux, dans le cadre, il y a équilibre démocratique. Et ça que le président Azate n'est pas président dictatorial. Ou que ce cas une décision, tu vas raisonner. Et c'est important que le Congrès ait mis réunir pour réfléchir. Les congressistes réfléchir sur les tenants et les aboutissants du Congrès. Alors, bon, oui. Partout dans le monde, Nini ezosala ke ba parti to ba plateforme FCC cash ba benda na katongo midi pourquoi soki tomoni Alexis Tambwe aleki na Top Congo kotoyo mabund donc aleki na nini ya lobby oyebi soko tali banda to bandi Alexis Tambwe azana ba propos responsable et d'un homme d'État. Bazo bendana kabunda leki alobi malgré ko bendana na bango sénateur à vie Joseph Kabila na président de la République Félix Tshisekedi bazali kokuta na kosolola ni ne bomba mina simawana non tandis que bino koto bozali ko bendana tongo midi non ezali omoni expression démocratique, ça c'est de 1. Oyo mingi oyo Jean-Marc Kabunda zo sala ça commence à apparaître comme du théâtre. Yango moni le vieux Jean-Jacques Mamba a Sengaki Naya démissionné. Omoni parce que ce que oza président institution Mounen, oza vice-président il y a institution Mounen et Bongo lokola Assemblée nationale quand même il faut zalaka mutu moko opesa ba position moko plus équilibrée parce que lorsque une majorité s'exprime, tu ne dois pas commencer à chercher à faire des efforts ou étouffer majorité ou en expression nango. Wana eza kito côté. Akoloba makambu o ezo za la conformité au ba député bazali koyeba kotalate. Or si aujourd'hui il est là-bas, c'est parce que le FCC a voulu qu'il soit là-bas. C'est pas parce qu'il y a bimisa ki biceps nae. C'est parce que biso ba député na biso FCC baninga ki kopesa chance à l'Ekawana. Donc il n'est pas là parce qu'il a des biceps ou il est plus intelligent ou plus malin. Vous comprenez? Bon, de deux. Et là, il faut qu'on ceci. Par rapport à la question, on dit que pourquoi tiraillement, tout ça. Écoute. Donc, FCC, la plateforme, la partie FCC Cash, tant midi pourquoi Bozali Kobendana. Vous devez comprendre. Alexis Tamboualeki na Top Congo, Kabunda Leki, malgré Kobendana na Bino, le président de la République, Félix Tshisekedi, sénateur à vie, Joseph Kabila, Bazali Kokutana, Kosolola. Et là, on est bomba minasima. Il y a un problème que tu dois comprendre que Limbisangeza injurté. Le FCC a battu belé au baza guéri en baza aguerri. Donc batu mingi bazo maîtriser mingi ba affaire d'état. Au comment on a mingi ya IDPS koza batu moko mingi baza ko apprendre makambo affaire d'état. Au moni yangonde ko bota mwa biloko wana. Au moni président de la République soka zoloba. Président de la République ko bandate ko loba
c'est comme si bazo vandate ba canaliser ba propos à chef de l'État, ba canaliser ba décision à chef de l'État pour éviter que ebota débat. Vous comprenez? Bon, même le Sorotali même décret on a signé. Balobi que après avoir après 30 jours, tobando qui est de 15 jours à 15 jours. Mais le président signe pour 4 semaines. Cela veut dire combien? 30 jours. Or, Sorotali en termes il y a durée. Et ça contraire à la Constitution. Donc, ce qui te déclaré sous que décret ordonnance ou auto signé, et ça anticonstitutionnel, bakolobaki non, tolobi mabe. Omoni, hein? Ce qui te lobby que ça anticonstitutionnel, bakolobaki tolobi mabe. Or normalement, ce n'est pas conforme à la Constitution. Conforme à la Constitution veut dire quoi? Respectant l'esprit et à la lettre de la Constitution. Donc, batoi IDPS toza ko senga na bango. Biso FCC, je le dis, je suis du FCC. FCC est également ko diriger Mboka Oyo T. Ok? FCC sikonde est en alliance. Ils ont le lobby nango peso apé pouvoir. Hein? FCC est en alliance na IDPS na cash. Mais na kati ya FCC, kozali bato yo ba dirijaka, hein? Bazali, hein? FCC ndenge zali wana, o ba dirijaka durant 18 ans. Mais au Komona, FCC to sangani et bato belé. Cela veut dire quoi? L'olenge à FCC à l'autre rôle FCC ils doivent pouvoir diriger pendant 18 ans. Non. FCC c'est la structure ya sika o est créé mais o eza ko luka ko conquérir pour parce que nanya zalaka la majorité présidentielle à Galaté Vienanga José Makila que je respecte. Hein? Vous comprenez? José Makila Zalagate. Nani, tozo kota, tozo développer. Tozo kimaka makambu. Yango moni. Martin, je t'explique. Azo kende, azo sala bongo. Donc, bavie chibala, bazalakate, bazana majorité. Donc, cela veut dire et structure asika. Donc, ce qui structure yakala et décida par exemple dans le contexte mususu. Beaucoup bandarate ko reprendre ngo lelo. Ce qui décret moko salamaka peut-être dans le contexte moroboé parce que ils dans le contexte où il y a le loté. Nous sommes dans le il y avait l'ancien contexte. Il y a na kati, na bandate. L'ancien contexte que Joseph Kabila disposait et de la majorité au Parlement et de la majorité au Sénat, hein, en tant que chef de l'État. Le nouveau contexte, on a un président qui ne dispose pas de la majorité dans le Parlement, dans le Sénat. Vous comprenez? Cela veut dire que la manière à décider Maramamboka est dans l'olenge moroté. Donc, le président est à l'olenge moroté. Alors, je trouve que dans la manière, la façon dont IDPS agir, c'est comme si Bazo visait plus de dissolution en Parlement. Donc, parce que il devait d'abord signer décret wana, ordonnance wana, il fallait la signer pour 15 jours. Mais comment va signer pour 30 jours? Vous comprenez? C'est en violation de la Constitution. C'est en violation de la Constitution. C'est en violation de la Constitution d'abord, ça c'est de 1. Tangu bako lukaba lobake, eza conformité et kobota mbutu mbutu. Mbutu mbutu ne kotinda nini ba dissoudre parlement. Alors, ceux qui va dissoudre le parlement, est-ce qu'il repère ça mboko kimia? Est-ce que quelqu'un qui a été élu démocratiquement, est-ce que dans sa manière de gérer le pouvoir, il faut gérer le pouvoir comme un dictateur? Est-ce qu'il faut gérer le pouvoir comme dictateur? Il faut que le président Félix comprenne que gérer le pouvoir de façon démocratique, cela veut dire qu'il faut que dans les institutions aient fonctionné. L'institution fonctionner. Alors merci Bandeko Baotalabiso partout dans le monde. Ndeko Similaire Kanda, Nasir, au Messana vraiment trop kolobela Joseph Kabila. Na mabene na malamu ndenge yo lobara. Mais tandis que ba Congolais population belé au bazali kolela chaque fois mboka na biso ezongi sima trop pendant 18 ans. Alors tozo continuer. C'est ton point de vue. Oui. Ngako tune nazo kutana ba tebele bazoloba mboka na 18 ezalaki likolo ke mboka lelo ba misuku bazanga ke lelo mboka bazomona neti. Donc wana eza bango. Soki mutu a réfléchir c'est on tika ya réfléchir selon ye. Ezate sondage salamaki. Hein? Merci. Ezate sondage salamaki au sali sondage après na sima sondage wana au lobby ke noto au salaki vote moko boisima vote ndo lobby wana. Mituna bandeko bazali ko tuna biso pona nini bandeko ya PPRD bandeko ya PPRD to pe bandeko ya FCC donc bazali kaka ko rêver na kati assemblée nationale pour basala ka congrès pona nini non nini écoute je vais te dire la vérité soko tangi constitution wana batunde bazotanga ngo mabe non bazozela bakena congrès wana pour brusquer nous sommes déjà dans sujet mususu nous sommes déjà dans l'état pour la chef de l'état bien comment écoute omoni bokendaka teke
Congrès comme réuni pour le chef de l'État. Hein? Congrès peut comme réuni pour le chef de l'État. Vous comprenez? Hein? Parce que comme mi na batribanini ya ba prérogative ya ba prérogative ils a révolu na parlement na congrès. Mais ba lobby que c'est ça l'objectif. L'objectif est que quoi? Toza déjà na carte état d'urgence. Vous comprenez? Toza luka prolongation. Na constitution koza dévolé. Koza volé au bazolo babalobi non bakomi réuni pour analyser sur l'état d'urgence. Parlement ni séparément. Mais ce qu'on a volé, le Congrès s'est réuni pour traiter, la Constitution, le Congrès s'est réuni pour traiter Makambo Italie. Si on a automonique, Bolingi, bande quoi FCC PPRD, Bolingi kaka toujours pour na Congrès pour briser, pour sujet à Kolongola, chef de l'État Alexis Tamboua comme président de la République. Je vais te dire une vérité au Batouba Obosana. Joseph Kabila, ce n'est pas le genre d'homme à Salarama moitié. Joseph Kabila Salarama temps plein. Vous comprenez? Joseph Kabila a accepté que Félix Tshisekedi à la présidente. Il n'a pas accepté que l'Obiba Longola. Ces plans-là n'existent pas. Ça, c'est la énième façon. On a dit que M. Sana répétera toujours. Ces plans-là n'existent pas. Le Congrès, c'est pour donner. Le Congrès, c'est ce qui est l'équivalent. Il y a état d'urgence face aux alliés. L'état d'urgence aux alliés, ils ont une rapidité à traitement à Makambouana. C'est le Congrès. Omoni? C'est le Congrès qui doit traiter. Et on te le dit, est-ce que le Congrès pour créer sujet pour brusquer, pour créer sujet pour la présidente de la République, pour Alexis Tamboué, comme président de la République. Écoutez, vos peurs, vos craintes ne sont pas les nôtres. Et là, bino bozo kanisa na bino bozo banga, eza biso to kanisa te na to banga yango. Biso toza na respect à constitution. Constitution lobi ke constitution doit reconnaître ba prérogative wana na congrès. OK? Hein? Soko tali na constitution et komami ke ba ko vanda pe congrès ba biloko congrès ko traité. Hein? Bon, maintenant yoka. Oh président loba ki aussi là le 24, hein? Hein? C'est le 24. Le lot toza combien? Le 22. Hein? Yo siko lingi lelo Assemblée nationale va me réunir, hein? Sénat peut me réunir. Après loi wane rubma, ça va prendre combien de temps? Au mona, il y aura un vide juridique. Donc, dans l'état des choses actuelles, quelque chose de plus rapide serait de réunir les congressistes pour permettre à ce que le Congrès ait statué. Un d'abord, je vais t'expliquer une chose. Là, la vérité. Tout la vérité. Malade est côté Namboka. Malade yango soko tali ndenge zawana okomona tozali na 300 cas. Hein? 300 cas, 26 décès, 24 décès, 26 guéris. Ozomona. Soko tali en termes de proportion. Okomona ke ba guéri, hein? Ba guéri, baza muke, ba kufi ba muke. Mais ba na maladie, bazali ebele. Je te dis en termes de statistiques, eza anormal. Et quoi qu'on a la bongoté, normalement, soit ba décès est belé, ba guéri, ba décès est belé à Makassi, il y a plus de 80%, ba guéri pe est mouké. Cela veut dire les soins est à mabé. Ceux qui ba soins est à malamu, ba guéri, il fait ça là au moins de 80%, ba décès mouké. Vous comprenez? Mais décès na guéri est à niveau moko. Ça c'est la première anomalité. Babiloko belé anomalité autour de la maladie ezali. Et zo senga ke congrès vanda ba congressiste ba meka ko kota na kati ya makambo wana tala liboso na likambo oyo nga na discuter na ba médecin belé na ebisi bango ba sali ba affiche kaka na docteur Muyembe ba to ba beta maboko mais nga na beteli maboko te na lobi que docteur Muyembe, je le dis clairement, le président Tshisekedi, je l'ai dit, ça c'est la deuxième fois, il faut alongo la docteur Muyembe à la tête il y a secrétariat technique ya makambo riposte. Je l'ai dit. Pourquoi? 1. Ba sali ba affiche o etamboli Congo mobimba ba afficher ba affiche wana na OMS na kati oyo Donald Trump azo condamné nana ni bakati ba expert nyo baza na kati na ba affiche na ba lobby nini soko tanya oncle ba bazolo ba clairement bazo o eza affiche na mbokamba ke mutoka kaza kobela kosu mutoka kaza na kosu azaka kana maladie yende mutu akolata masque hein to mutu azako traiter maladie ba lobby ngo clairement. Après bazeli 1 mois c'est comme si Muyemba lala ki na ndoto aloti aye komona masque. Et comme que non, batu balata bakolata masque, batu nyonso. Pourquoi avoir pris du temps? Or ba yebike maladi wana soki tozo bika lelo nango ezali po mo eza makasi. Ezo batela biso. Bazeli nini mo esila
po tokota pembeni na maladi nde apona po tokota pembeni na moi po tokota pembeni na malili po baloba ke tolata masque omoni ke koza contradiction ebele oyo ezokosenga investigation ya congrès etala makambo wana de près omoni batala yango de près baéclaire bana mboka tokoki kocontinue te na situation oyo makambo eza kosalama oyo biso tozali kozwa. Moi je le dis, je parle en tant que citoyen. Pourquoi bazobo ya kolobela sujet ya état d'urgence na ordre du jour na bango balika kaba kotsa ba point na bango misusu po balobela papa makambo ya mboka congrès eza wana eko kotala ki par exemple miboko ya mboka eza na boke ko délimiter congrès te. Vous comprenez hein? C'est l'ordre du jour eza fixé souverainement par la plénière. C'est la plénière de la congrès. Toi, l'Assemblée nationale, on fixera l'ordre du jour. Et qu'on va réunir, adopter. Ordre du jour, on est combien en vigueur. Donc, bon fixer les bango ordre du jour. Ba congrès d'urgence, il faut qu'on l'obélango, mais c'est comme si on va télémicara na point na té, to l'obélango il faut to baksa ba point mususu. Et ça suspect makambango pour président de la République à l'ongwana place. Et ça suspecté. Soki bato basangani, bato bako sangana po baloba o etali mboka. O etali mboka bako lobela pe état d'urgence ba lobelango te ponani. Parce que le président signé ordonnance. Il faut analyser. On va lire ba point ils suspect. Ba point ils suspecté. Papa, point ils suspecté. Ba point ils suspecté. Nazo biso ke na place to zali lo ba contradiction eza ebele. Na la kisio awa. Omoni ke toya même ata yo moko talaka. Ko paralyser ba église ba école na mboka mobimbo yo. Na 7 cas, na moins de 10 cas, bakangi église, école, hôpital. Mais pour na confiner Gombe, ko tia Gombe en quarantaine, bazelito atteindre 150 cas. Et ça situation normale. Vous comprenez? C'est anormal. Omoni, il faut qu'on ait la moutou. Et ça anormal. Dans ce qui est normal, hein, on doit faire les choses conformément à la réalité et conformément à la Constitution. Et l'autre, vous avez dit intimidation te. Vous comprenez? Toboyi intimidation. Tozo lobela ekolo, tolinge ekolo ekende bien. Démocratie to lukaki. Et ça contradiction. Démocratie ça te unicité na conformité à parole. Yo lobby nga na lobby amen. Voilà démocratie. J'ai le droit de critiquer la riposte. Hein? J'ai le droit de critiquer la manière dont toza ko réagir concernant maladie, concernant fonctionnement mboka. Tozali na droit ya kosala nyonso wana. Lokola tozali na droit ya kosala nyonso wana. Nde yango ezali kosenga ete tozali koloba pona intérêt ya ekolo. Alors rencontre ya Joseph Kabila na président Félix Tshisekedi elingi koyebisa peuple congolais ni. Po toyebi de parti wana PPRD na IDPS bazali koyoka na bien te. Est-ce que rencontre na bango eza que pour président a débloqué qui yé mususu aye po à ça la bobin comment? Non, Martin, je vais te dire une chose dans le bango toujours. Dans le baka Paul Toussoua yambaka na bisaka un jour bobenga Kabila prophète. Dans le bas pourquoi Kabila a aimé ce Congo? La première des choses, il faut relaxer na mboka o eza bolingo. Président Félix a débloqué mingi yango président yango sénateur à vie a pour Kabila soki bakutani eza symbole d'abord ya bolingo. Ça c'est de 1. Kokutana ya Félix Tshisekedi na Kabila eza symbole ya bolingo. Mais deux partis bazo kanate pe perdre na. C'est normal. Eza symbole pe ya démocratie. C'est normal, eza pe symbole la démocratie. Et quand ça la te oya lobby amen. Et ça symbole ya démocratie. Calmement. Non, bakosolola ndenga kimia. Kabila de nature aza moto kimia, aza moto violence te. Je te dis Kabila c'est un homme de paix. Bakosela e makambo ebele. Namuku nazoko bati lelo kokosela Kabila. Tozali koloba lelo. C'est soki aza pasteur o azo salela nzambe nzambe asolo mukuna esengeli ya liboso atembola kombo ya Yesu. Okotombola kombo ya Yesu te po komi pasteur politicien, okotombola kombo ya Yesu te po komi si bandimi na yo ba politicien, okotombola kombo ya Yesu tango teyi bolingo na okaboli bolingo kati ya bamboka na yo. Lelo alobaki makambu azo détenir ba preuve belé. Yoka na sidisa na yoka alobaka azo dela un maître bo ko banga te ngaza chrétien, yoka ngaza chrétien alobi en tant que. Ngaza na D'accord, ça va. Soko za na ngwe kozwanga te. Ponga na chrétien.
na moto yesu na ebike eloko mabenga mwana nzambe ko buzonga te. Merci nalingi opesa message moko poto comme na souka émission opesa message moko pour la autorité morale na bino mutolobela opesa message moko. Message de paix que je lance est que ezalé que mboka ezan a besoin ya unité na bolingo. Pour marquer son époque, on n'a pas besoin de faire 20 ans, 10 ans, 15 ans au pouvoir. On a besoin seulement d'avoir de l'amour. Joseph Kabila a eu l'amour à sali passation nan de konae ya bolingo. Passation wana lelo tozo loué yango. Ata ba mingi ba krashaka yango. Félix Azaki moto Kabila te. Aza moto na mona moto finga Kabila neti Félix Sekedi. Mais Kabila ndimi ko pesa yebo pouvoir. Message na bande ko ide. Eza message à bolingo. Message na bande ko ide pes. Bae bango bien que en voulant trop manger, on risque aussi de vomir. Hein? Constitution et répartir équilibre à pouvoir. Félix Aza président de la République, Parlement ezali, Congrès ezali. Bas citoyen bazan na droit na bango ya koloba pe ya ko réagir. Donc eloko ya motu ya lelo ezali koloba et tozali koloba nini? Tozali ko senga que communication ezala conforme à la réalité. Tozali ko senga ete makambo nyonso o etali gestion en mboka. Ba peuple ba représenter un peuple bazan a droit à commis interroger Pekoloba. Ezali réalité en mboka. Je suis membre du FCC, je suis coordonnateur du mouvement citoyen Force citoyenne populaire FOSIP, mais je l'ai dit en toute honnêteté que le bien du Congo c'est par l'amour. Merci. Nalandaka mutumoko boye okopesa ngate une minute na répondre un peu à la question. Bon, merci na remercier yo mais j'avais des choses à répondre. Oh n'enga na pesa ba élément à preuve. Je remercie ma mission télévision. Voilà. Je remercie Panasomi Mboka Congo. Merci. Bino nyonso bato boza na diaspora bo soutenaka biso. Nazo pesa bino merci. Mais na lobby loko moko botika bana mboka bakota ba poto kalate kozonga ba fali banani ba continuer ba musique na bango eza bien pour la dignité en mboka. Number phone nanga numéro nanga eza 0 eza plus 243 081 700 bon plus 243 0 plus 243 81 700 0019. Donc tozali disponible peut tozali disposer nini bon tozali awa donc tozali ko senga population atosa ba mesure nyonso balobi concernant le coronavirus concernant ba maladie nyonso ezana mboka. Donc batosa ba malade batosa protection nyonso bazali ko bagonzi bazali koloba pour intérêt. Donc tozali ko tambola na ba masque na biso pour na komi protéger. Alors besoin les kebele ozo bandela même maloba. Merci ma mission TV chaîne à référence au Toyambi similaire Kanda o azali moko na kati ya FOSIP o vraiment soutenaka et puis azali kabiliste o alobelaka trop FCC nde ma mission TV Toyambi. Merci Nathan opesi biso to sa na yo émission na ma mission TV. Na remercier bino, na remercier ma mission TV. Tokomonana Nzamba zala na biso Kalate Masoles aussi là. Merci. Pour l'intérêt à peuple, tozozonga na vie anormale, tout est kozala bien au nom de l'unité nationale. Banamboka unité kaka. Ma mission TV. Ba séparatiste, ba o balingi mboke kaba. Ma mission TV chaîne à référence. Ma mission TV, le miroir du monde.